IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alléluia, maman. Est-ce que maman vous voit na bon yazeli na poko? Est-ce que tu peux couper que l'ensemble de ma poko? Tokomi na moment favorable ya koyoka liloba na ye nalingi na pokwa na lelo yebisa nzambe wana obima lolingi okotaki te seva oyoka na yo maloba oyoka na yo baparole nalingi na pokwa na lelo yebisa nzambe wana liloba na pokwa na lelo ekweya na terre moko ezali favorable ezali motema na yo po eyebana kobota mbuma opportun tobondeli nzambe. Éternel Dieu des armées, merci Père très saint pour ce moment favorable. Oh, c'est que les deux à la présence na yo. Yawe nzambe ngai nani na tele na liboso na basali na yo. Natiki moko kati na maboko na ma santo Dieu de gloire. Tika etengana ebana ko disparaître. Molimo na mo santo ebana ko sala au travers de moi. Nazala kaka simple instrument yo koyeba na kolobela nyonso ezali ya connaissance humaine kati na ngai eba na kobunga kasi yo nde oyeba na koloba à travers ton Saint-Esprit. Ensemble nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen bamama. Tovandi na kombo na Yesu. Nazopambola nzambe na mokolo na lelo oya permettre ete milulu na biso ekobisama po makomi ezotalisa biso ete il est le Dieu de temps et de circonstances soki apermetaki te toniai kokutana te. C'est vrai bato ebele basalaka baprogramme basala baprojet mais misusu ekobisamaka te mais lokola ye asali biso ngolu na pokwa na lelo ete oto bongisaki lokola milulu ekobisama nazo remercier na pokwa na lelo na remercier lisusu oyo ezali équipe pastorale elongo na apôtre Israël Fambe. Tozomona baeglise ebele bazo reconnaître bamama te soki otamboli baeglise ebele na engumba oyo okomona ete bamama baza na arrange na bango apart na bakitambala na bango na mutu kitambala nange eza te interdit ezaka fierte ya mokosuki ya mokitambala mais baeglise ebele eza mama kitambala ekolongwa na mutu te suki eya na kolumba solo interdiction totale akoki oloba liloba moko te na kati na etonga mais biso papa na biso azosala biso ngolu azoreconnaître ministère ya bamama tozotelema tozoteya liloba na nzambe pour que les âmes soient sauvées. Togo betele maboko te nzambe wanazwa loku. Mes remerciements vont également na comité ya bamama oyo bapermettre na mokolo na lelo toyeba na kotelema liboso na bino mpona kolobela de la part du Seigneur. Merci na yo mpe lisusu oyo dispose ta na yo okai koteka okai kokenda kosalela bana badevoir mais oponi oyo ezali ya motuya oyo ezali la bonne part ekozala jamais kolongwa kati na bomoi na yo ekoyebana koapporte un plus mpo makomi ezotalisa biso ete moko te ate epai ya nzambe azonga maboko pamba lokola yo poni oyo ezali la bonne part na bio sedela pokwa na lelo okozwa ya motuya kouta epai ya nzambe tika te nzambe apambola présence na yo. Nzambe aza bolingo. C'est vrai thème na biso ya pokwa na lelo ezali mwasi mosungi. Mwasi mosungi. Est-ce que yo moko nano miyebaki ete oza mosungi? Soki mpe omiyebaki ete oza mosungi
est-ce que osalela ko ezali ki mosungi na yo na mwa moke molimo na nzambe te kati na biso tokoyeba na kopartage sur yango na pokwa na lelo na kobanda na oyo ezali mwasi ekelamu comme na liloba na français koloba ete la femme créature tina nde tokokoma na oyo ezali femme oyo ezali aide. Bible ezotalisa biso ete nebandenga nyonso mokili ezalaki eloko moko te ezalaki mai esprit de Dieu ezalaki komouve sur les eaux ezalaki na forme te mais nzambe asepelaki na bonzambe na ye apesa yango forme na bonzambe na ye asepelaki ete ayebaka kokela oyo nyonso ezali na se na moi oyo na prévention na ye po ayebaki ete quelque part après mikolo akoyebaka kokela mutu mais dès le départ ayebaki na kokela oyo nyonso ekoki kozala utile mpo na mutu. Nzambe wana aza nzambe bolingo akelaki mai akelaki mbula akelaki sanza akeli biloko nyonso tozotala kati na Genèse nazoeparne bino na oyo ezali lecture na Genèse 1 tozomona ete nzambe abandaki nanu mpo akokela biloko nyonso na se na moi oyo avant akela mutu. C'était pourquoi en prévision po epete soki akoyebaka kokela mutu akozala posa ya biloko wana akelaki nyonso na se na moi oyo lelo asilisi kokela asali constat eske na ntango oyotambolaka na se na moi oyo na misala no nyonso osalaka wana eza parenthèse na fungoli eske so ofandi otala ete oyo nasali etamboli malamu to etamboli te. Nzambe ye moko mokeli akoki de soi-même kotala ete mpo ya kokosala eloko ya mabe te lelo akeli nyonso avandi akonstate eske onga nasali eza malamu to eza malamu te. Ndeko na motuna epesameli yo na ntango tosala mimbongo na biso peut-être na baprojet na biso peut-être kati na bandako na biso banda yo botami na mosala ozosala eske so ofandi oyo mituna oyo nyonso nga nasali banda na banda kosala mombongo oyo nyonso nasali banda na banda kosala eske nazotambola malamu to te eske tosala yango so totala kutu na baentreprise ezake so tokomi na fin de l'année basala kutu bilan mpona koyeba eske société eza déficitaire ou bien tozotambola malamu nyonso na se na moyo ifona kosala stop otelema otala eske nazotambola malamu to naotambola malamu te ata na makambo na nzambe esengi na biso quelque part soki ozotambola kotambola ngulungulu te kotambola kibudi te eske ngai banda na yambi yesu oyo nyonso nazosala na bonzambe banda na yambi molimo na nzambe eske oyo nazosala eza kokende malamu to ezokende malamu te. Mutu normal mutu oyo aza na saint esprit esengeli asala bongo mpo nzambe ye moko asali yango banda akeli nyonso oyo nyonso asalaki atie nanu stop akonstate abima asala nu constat eske oyo nyonso nasali eza malamu na constat na ye ndenge asali abimwi oyo nasali eza malamu ntango soki oyokanisa nazolobango eza lisapo me totanga wana na makomi mpo toyeba soki onga nazoloba eza ya solo to eza yango te. oyo aza na mbongo malamu abotangela biso na mokanda ya Genèse tobandi na épargne bino na balecture milai totangi na Genèse 1 verset 21 Genèse chapitre 1 verset 21 totangi na kombo na Yesu. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisit et en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous oiseaux, allaient selon son espèce,
Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, hier soir, hier matin, se fit le 5e jour. La 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Comment on a expliqué ça, Isaïe solo. Nzambele akeli nyonso a contempler. A sali constat na ye. Amoni que non, on a la sali eza malamu. Bien aimé, eza vraiment na mutuya place on a limite nazali ko insister nango, mutu akoko tambola lokola nyama te. Kaka nyama nde atambolaka sans pour autant koluka azala na ba projet. Yo soko za na projet na yo mama, soko za na projet na yo okuluka tala. Est-ce que projet na o nyonso nazo sala? Est-ce que soki le malamu? Soki le malamu te sene na ko arrêter. Mais nzambe na bonzambe na ye akokosala eloko ya mabe te. Soki atalisi biso ete ye asalaki constat ezali mpo biso na o biso tokoyeba na kosala tozalaka même à mesure ya koyeba na kotala. Est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? Mutu normal akotambolaka bongo te. Na ntango nzambe amoni ete oyo nyonso akelaki eza bien, oyo nyonso akelaki ezalaki malamu, oyo nyonso asalaki ekozala bonheur mpona ntina na mutu, parce que c'est un Dieu qui nous veut du bien. Azali kolukaka bolamu na biso loko amonaki ete ekozala malamu mpona mutu, c'est alors ndayaki koloba ete na kati na verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen, ba maman. Amen, ba maman. Nzamba lobi, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les peuples qui rampent, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen, ba maman. Tozo monete, lema monete, mutu akozala complet, mutu akozala eloko moko te. Na mutu lea koya na se na moyo, l'homme ne manquera de rien. Wana nde ekobimisa idée ya kosala mutu. Alobi créons l'homme à notre image. L'air alobi créons l'homme à notre image, c'est sous-entend que moi si fait azanakat. Si on tani ba verset sous la Bible les autres créons les êtres vivants. Wana les ont englobé moi si na mobile. Balobi te ke akelaki mobile, mais akelaki moi si na mobile. Akelaki bango lolenge nini selon sa ressemblance. Donc tozaba oyo tokokani na nzambe, tozaba oyo bazali banzambe. Tant que mama yo miyebaka te ozanani tikana biso ete ozotala nzamba oki kosala, ozotala nature ya bonzambe eza kati na yo. Na ntango nzambe akeli moto alobi te ke akeli ka mobali apesi bakapasite na yo mama oza na kati. Alléluia mama, alléluia. Là, akeli yo, apesi yo, o dominer sur toutes choses. Maman, tomie bakate. Lilobanza beota sabiso ete mon peuple périt faute de connaissances. Ozo monete, début à nyonso ezali oyo. Pour ceux qui ont se découvrir dès le commencement, dès ta création, et te bapesi yo kokonzi ko dominer sur toutes choses. Et que nzambe on a pambola kiyo tokoyi kominela kanela kate. Pour te yebete, pas ce que
biso te po bapesi biso bokonzi likolo na nyonso minyoko tokoki koya me kodomine biso te po biso toza banzambe po biso tozali bao basalami na ressemblance ya bonzambe. Est-ce que tozo comprendre? Est-ce que bamama tozo comprendre? Nzambe alobi teke akeli nde mobali po adomine ma akeli moto mobali comme mwasi pe apesi bango domination sur toutes choses. Amen. Amen. Esenge tombie bako mipete na maboko. Nzambe aza malamu. Nzambe aza penza malamu. Soki tokoyeba na kodomine eza teke pasi ekoki koya te ekoya nango me kozala passager po soki oyebi nature na yo soki oyebi réellement ce que tu es dans le Seigneur à moins que ozali atondisami na Saint-Esprit te po soki ozali mwasi atondisami na molimo na Nzambe soki ozali moto okelami na elili ya Nzambe oza na domination sur toute chose. eloko moko te na se na moi oyo ekoki na kolekela yo po Nzambe abandaki na kokela biloko wana po yo ozwa autorité sur yango po yo odomine sur yango po yo oyebaka kovivre une vie en abondance. Voilà pourquoi Nzambe wana en prévision de cela ayebaki na kosala biloko nyonso na ebandeli. Amen bamama esenge tososo place wana esenge mpenza tososola pasi na biso ezalaka po ete tozomiyeba te on se découvre pas réellement toza banani po soki tomiyebi tokoki kose sous-estime te emo tomibosanaka me nazotaliso na pokwa na lelo te yo na mobali boza bikelamu na Nzambe nyonso eza kati na mobali eza mpe kati na yo mais faut pas kobosana yo ozali créature moko spéciale po mobali balobi na biso na makomi ete basalaki na putulu Nzambe autilize putulu asali mobali. Amen. Lera autilize putulu asali mobali atie na kati na jardin pa iwapi biloko nyonso ezalaki mobali azalaki na banyama aza na banzete aza na biloko nyonso azomona yango ndenge ezoyengayenga liboso na ye Nzambe akatie peut-être mobali azala satisfait po aza na biloko nyonso tout autour de lui mais mobali azalaka na satisfaction te eza nde mo biso tosalaka semblant tokanisaki ete Nzambe ayebi oyo eza kati na biso te. Notre Dieu est un Dieu qui connaît tout. Ayebaki mobali azalaki ne satisfait te bien que azalaki na banyama azalaki na biloko nyonso tout autour de lui mobali azalaki quelque part na bainquiétude mais azosala semblant na semblant na Nzambe azoobserve azomona ete moto azaka na osepela te mponandala bino te bao bazala neti na poto azovivre abone kobala azovivre na nyama na kati na ndako azosala semblant neti aza na esengo lokola aza na bambongo na ebele azokatisa ke nyama wana azoremplace mwasi bazala na bango na esengo te basala semblant ka ndenge moko eve na kati na elanga azali kosala semblant aza na bambwa aza na balion aza na bandeke aza na nyonso tout autour de lui mais esengo na ye ezalaki kaka te esengo kati na ye ezalaki kaka te ezalaki na eloko moko azalaki kozala Nzambe malamu atokombani Nzambe na se na mai atozosala semblant katike mutu na mokili osala semblant nga na oyembo ezali na motema na yo te nde makomi ezotalisa biso le cœur de l'homme est torturé qui peut le connaître si ce n'est que Dieu motema na moto eza ya kobombana nga nakoki omona yango te oyo eza na kati na motema na yo nakoyeba yango te oyo eza mitungisi kati na yo nakoyeba yango te me Nzambe wana azomona ayebi ete mwana na nga aza na esengo te Nzambe amonaki ete Adam azalaki na esengo te alobi mwana na nga aza na esengo te il faut natia esengo kati na ye. Notre Dieu aza Nzambe alingaka bonheur na biso azalaka tout le temps oyo alukaka solution po ete tozala na esengo alalisaki le amoni ke Adam aza na esengo te alalisi epongi abi olala nanu kuna na kati na inconscience yo olala kuna
yango nzambe akosala biso makambo elekelaka ya bomoi na biso oyo elekelaka mayele na biso na kati na inconscient akosala elo likambo moko oyo bande kosatandre nango te me nzambe wana asaleli yo parce qu'il est Dieu. Amen. alalisi Adam mpongi abi olala na nkuna un sommet pour sommeil balobi peke animbaki babi profond sommeil sommeil ozo gonfle ata kutu ngungi azoswa ozoyoka te ata bacubi otonga okoyoka te alali nzambe asali bongo mpo na nini il est Dieu asalaki bongo mpo lere akoluka kopesa satisfaction na mutu lere akoluka kokota na intimité na mwasi lere akoluka kosala bondoki na mwasi mobali ayeba te mobali ayeba te na kati na pongi Adam lalaki nzambe wana atiraki na kote ya mobali pembeni ya motema atire kote moko kati na mobali yango nde asalaki yo na ngai. Amen mama. Naofe avore na poko na lelo ete mobali azalaka incomplet azalaka na incomplet kaka soki akutani na oyo ezali mosungi na ye kaka soki akutani na oyo ezali âme sœur na ye nde akomi complet. Voilà pourquoi bazoloba ete oza aide mpo na mobali ozali mosungi mpo na mobali mpo mobali azalaka incomplet soki nani akutani na mwasi na ye te. Amen bamama. Batire kote basali nango mwasi batire kote basali nango yo oyo epai wapi mobali aza quelque part yo oyo ozali fio azali célibataire mobali aza quelque part azozela yo azoluka yo po ete bomoi na ye koma complet. Amen. basalaki oyo ezalaki Eve na ntango balamusi Adam amuki atali ke pembeni na ye non il y a un changement nana yoka boye te azomona makila nzoto ezobunzabunza nana amona boye te eno omeno esalami pembeni na ngai amoni ete tout autour de lui eza nekelamu moko oyo azali semblable na ye oyo nano amona te oyo nano ayoki te oyo nano amona te kakomi complet ezalaki Eve oyo nzambe wana atiaki pembeni na ye ezali yo na ngai nzambe wana akelaki Eve. Amen. akelaki Eve mpo na nini mpo azala mosungi bazebisa biso mosungi aza nani mosungi oyo balobi na français aide okokoede eloko ezali faible te moto azali fort okoede ete mpo azala bakapasité na ye nyonso okokita akoede oyo aza faible. Amen. eloko eza na makasi okoede yango te okoede kaka moto oyo aza faible faiblesse na ye wana ekozala complet na oyo okoyeba koaporte na kati na ye okomona ete oyo azosenga loboko eza na se oyo aza koaporte ezali aide loboko eza likolo yango nazwi biso na nkombo na lelo mama oza être moko très fort très fort. Amen. Amen. Soki omimona pamba na poko na lelo komimona lisusu pamba te mpo oyo basali yo mpo osunga mpo oyeba na koaporte soutien. Tozomona na kati na temple na biso bapoto oyo ezosoutenir oyo ezali toiture soki poto ezali te toiture ekokwea soki poto eza makasi te toiture ekokita eza nde mona yo mama bakeli yo mpo soutenir mobali na bafaiblesse na ye na badifficulté na ye na oyo nyonso ya ye mpo soutenir ye na ntango yo ozomibenge ete ozali être faible faiblesse na yo eza na nini to réellement dans l'homme c'est l'esprit toza nde esprit toza nzoto te ntango tozomona nzoto na yo eza faible faiblesse wana nzoto eza enveloppe ya pamba me molimo na yo mpo balobi ete moto eza nde molimo na yo eza faible te eza fort. Tu as un esprit supérieur.
Supérieur pourquoi? Pour soutenir l'homme. Supérieur pourquoi? Pour être capable, il y a qu'on relever des défis, des défauts où ils n'allaient pas à mon bali. Amen, maman. Amen. Si vous comprenez dans votre vous avez failli dans une mission. Mission dans le nord des alliés, au Sunda, mon balo les alliés ferme. Tout le monde a raté, la plupart à mi bali. Bon, n'a pas qu'à sur exception, ils ont raté. Mais mon bali, ceux qui n'ont pas balité, à sa instabilité, mon cobo. Ceux qui n'ont pas balité, ils ont la finance, à sa instabilité, ils ont la vie normale, à sa instabilité. Au moins, ceux qui ont bali, comme qu'on va, et au changer, et au bon poignet, et nous sommes continués comme une dernière ressource pour la ligne. À trouver où ils allaient être naïe, à trouver où ils allaient m'ossundi naïe, où ils allaient âme sœur pour la tina naïe. Si quand même souhaite moi si azali ami à destiné pour la mobile. Amen. Asa ennemi na été mais asa ami à destiné naïe. O akosunga ina kati na destiné naïe, akomati na suka na yango. Yo za mo ini na destiné ya mobile ten. Oza ami à destiné na ye, oya kosalete na ba conseil na yo, na makambo ko okoyeba ka apporter kati na ye, ay ba ko koma ti na destiné na ye. Moi si mon sungi. Moi si mon sungi. Nata una monaka, yo ndeko mama oza kati na ndako, oza mobali na yo. Ozoeba o ezali devoir na yo te, ozoeba o ezali mission na yo pembeni ya mobali wana te, ozomona ete nyonso ezotambola te na kati na ndako, mais tu es à l'aise. Mais nzambe akotuna yo, nzambe akotuna yo mpo mobali wana soki aza faible, yo oza pembeni na ye wana mpo oapporte satisfaction na oyo ezali faiblesse kati na ye. Bokutani na ye eza hasard te et pas nzambe na biso hasard ezalaka te yango liboso na yo kobala baona babani te senga na nzambe kutanisanga na âme sœur na ngai po soki okutanisi nzambe akutanisi yo na oyo azali réellement mopanzi epai wapi obimaki ekozala malamu ekozala milelo te yango mona ya mabala mosusu okutani na moto okutu aza ya yo te balobi nzungu na mufiliku na ome yo kuta na mufiliku eza ya yote eza milelo na milelo. Amen. Amen. Nzambe alobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Toi tu es semblable à l'homme. Osa être beaucoup inférieur d'un. Pourquoi ça qu'on s'est placé parmi les êtres inférieurs? Pourquoi on tient la place d'infériorité? Oyebi na poko ya lelo na mingi olongola kati na bapense na yo bapense diable azotia kati na yo oye diable ayaka mpona kotia bapense ezali ya bonzambe te na kati na elanga atunaki est-ce que réellement Dieu avait dit ça mpona nini mpona kodetourne Ève na bapense ya nzambe yango na pokwa diable akoya kotuna yo est-ce que yo ya solo oza être semblable mpona mobali wana je te dis oui. Osa être semblable. Tu es pareil à l'homme. Ma infériorité en égalité. Pour l'esprit na yo de eza supérieur. Na bonzambe, nzamba na kela ki yo posa la likolo, osa la mosungi. Amen balama. Dieu est bon. Nzamba za nzambe. Baseur mingi obatambola kozotambola ozomiyeba teke ozali oza complète ozomiyeba teke yo nde moto oza na supériorité ozali ntango nyonso korekouvri epa mobali po asombela mafuta po asombela savon po alesa yo mais yo oza na bakapasité nyonso koleka mobali wana po se suffire. Oyebi oyo nzambe atie kati na yo ozoyeba yango te na poko ya lelo nalingi mama moko ase découvrir ayeba nini wana ezali bakapasité na ye oyo nzambe wana na ntango alalisaki mwasi mobali pongi nini atiaki kati na ye esengeli na yo kodécouvrir yango po vraiment
balobi te ke mwasi kemandaire, balobi te ke mwasi akolela, balobi te ke mwasi akosenga, balobi te ke mwasi akokende partout koteka nzoto na yo po se souvenir na babesoin na yo, balobi yo oza mosungi po te mobali akoki te yo nde sunga ye na bamoyen na yo na oyo nyonso oza nango sunga ye. Bon, toujours me fingisa. C'est vraiment révoltant. Toujours me fingisa pour te m'y au comment la moi tu passes la table mon bon mon la pambola à chaque fois na boulevard derrière mon bal na opé ça on y pour azana inférieur yo ne fois porter les sungi azana le côté yo ka ti passe bada ministre yo ka ti mobala bi ministre mobala azana ba fonction moko ya côté les mains allez yo ni est-ce que vous avez la capacité à rater? Tu es capable. Ndé bakeli mobali bakeli yo kutu bakeli d'une façon spéciale pour doter la capacité oyo mobali azana ngote. Ah, tout le monde a pambe. Tala, pour nous les 2 bouts du mois et ça facilité ceux qui moi sont à motute mais toujours parvenir qu'on nous yango pour être nzambo na perception maele koneka. Au moins moi si vous avez pesé attends sous 50 000 à pambo. Moi, c'est à présenter, mon bal est présenté à 50 000. Mon cas, on a 50 000, on a banabazo tanga, banabazo lia, banabazo la tabien, pour la ligne, tous les autres tambours. Non, on est spécial. Tout ça va être bon, pamba, tiens. Que moi, les autres personnes, on s'est révélé. Dans le but que soumission est à la terre, non. Soumission est à l'ango. En d'autres termes, la zone va soumission. Mon pas la mission, yo yewana pour apporter une main forte. Beaucoup matina suka l'accomplissement de la mission na bino. Okoto sa mobali na yo, okobanga ye, moza mosungi na ye. Na o no se goko yele comme faiblesse. Na on se voit comme une capacité aux hommes pour soutenir. Non, maman, au moins maman mingi, parents mingi na kati na ndako. Moi na kara na ete azo mona mo normal. Surtout moi na zo kara te ponani. O papa pesa ile mbongote. Papa pesa ile mbongote. Mais moi na la so akolo le la komi kuluma. Pas ces airs là, ya yote. Si on est à yote, quand on a dit moi si on voit pour faire qui mobile à la commune à l'Ingoala, veuve, mon père n'a pas rebellé. Quand on est la famille africaine, mon père il a couffé. Ma côté les biloko, mais Dieu merci, Batika est quand même dans le parc. Côté à foot à loyer, elle quand même épargné. Mais moi si on a s'il vous plaît, bon tout n'a pas beaucoup de banane. Na yao abana ucha glacier na mtu azoke noteka ona exam batika ke na bana 6 ana zo bisabilo bana nyoso ba silisa ba universitaire et puis bazwa misala ya bien maman na koma poser à l'aise mutu akoye bateka bana ucha glacier na mtu azoteka récompense ezo et pas nani récompense ezo et pas nani sikoyo ozosalela afia kolobi nga na koteka te soki mobali apesi te bana bavanda mama oza ndoki je vous dis la vérité oza mena ndoki po soki balobi l'argent n'a pas de couleur soki nateki matembe na zwi mbongo na nga nana oyebaka nateki matembe mama atiaki glacier na motu azoteka bayao lelo avandi na avec aisance nani ayebi ke atekaki yao ah mama totika lolendo efutaka na bote to comprendre totika lolendo efutaka te oyebi bana ya biso na kati na ndako bazokopiaka ya bizaleli na biso bamama soki yo
donnait la peine, on m'y sacrifié pour banana batanga. Il m'a dit, bah, on peut aller à Bogota. Et les Alakans de Moko. Oko maka maman mo bisenga se. Le lokeya pesanga. Le lokeya pesanga. Bamba mususu, il faut pas écouter na ezali instruction ya banana yo. Quelque part il faut rattraper. Les mona ko bonga, ba ko mi awoye biso, soki ngaite. Mais on doit fungola ki porte. Pour boya ki koteka, on y ko senga. Tina ba biso ke soki ba otende ba no ba batangite. Et quelque part ça bloque les enfants. Amen ba maman. Ndimo za la pe mosungi pona banana yo. Lokolo ndime ko za la pembeni ya mobali wana na ba faiblesse na ye, na ba capacité na ye nyonso, ndimo sunga, ezali fruit de vos entrailles. Nzamba ko pambo. Comme ça va le mettre, j'ai béni les fruits de vos entrailles. Mais au moment où maman ça va pas. Ba faut pas za la ba on ben kipa. Nzamba yebi pona ni asali bango bongo. Mais lokola yo wana za pembeni ya papa wana, lokola yo wana nzamba na pesio un esprit supérieur. Mais tellement. Et ça d'une façon matérielle, la finance, mais d'une façon spirituelle aussi. Maman serait dans le côté de maman peut se l'état toli a. Ma camembele sur les calabanda pour la biso. Le coup là yo zali mosungi, mais tellement la carte na prière, zo autorité sur toute chose. Yo tiki les salles na carte na ndaku na yo, ozo permettre nyoso salama, ozo permettre nyoso eleka, ozo na net ozo yo kate. Mozo mi benga mama mosali. Non, nzamba ko tuna oba amwana. Akutuna yo. Akutuna yo. Mama na lingi olonga la kati ya kozala superficielle, kozala négligente, kozala comme moi ne loko pamba. Donc aux hommes sans l'homme tu peux rien faire sans l'homme. Non, maman, non. Ngana pesa ndamisa dans l'autre fois. Ngana za fui ya bilanga, maman nanga sala bilanga. Papa nanga za cadre non atra. Mais maman nanga ekolaki kolona oyebe pina balona kaonde mbuma moko na sanga dele. Moko na sanga dele. Mama na nambula, na moyo. Azolona. Ka pona ni po bisoto ta. Kapona ni ponda kunechola mate. Kapona ni pas compléter mon baluana. Wa bana ko sa non atra. Tam sous salaire les années suffisant. Tam sous zo ko ga olet sa banate. Po ba ne ba bimate ba kene kolomba lomba. Po ba ne ba bimate ba za la bisenga senga. Po ba ne ba tambola kindumba te ba za na mafuta te. Maman dimaki alona. Mbuma moko epina. Lelo c'est vraiment une femme épanouie. Nana omonete. Alona qui et puis là, mon asséga qui n'a vu, mais ça veut vraiment et bien pas la roca mais tiens on a fermé. Vous t'auriez pas dit. Amen, maman. Et c'est bien de comprendre. Tu es pas femme sans limite. Baso bazangi ndelo. Et là comment on te retient ndelo na bomo inayo. Et là comment on te ke pekisayo o ozo accès n'importe moko singeli ko beta. So ezali pour une cause noble. Tellement sala ya ngozamba na ko pambola. Pour la nuit toza ko se sous-estimer ba maman. Nzamba zanzambo atika baoya ete soko mipesi discipline soko le beau téléma au sala ba jeune fille je m'adresse à vous ce soir soko zalaki chaque fois na koluka mushina tata mo mushina oshina yebaki ye wana ndazo shina yo za na ba capacité koleka tata wana okoki kosala o esengeli mpona yo ponza bona pambola yo sala ezali mongongo na yo lukanza bona pambola na mosala pe entre temps sekanzamba peso akutanisa yo na âme sœur na yo mobali oyo ezali ya vie na yo mobali ya motu te oyo ezali mobali oyo ya yo mopanzi epai wapi yo otaki nzambe wana akosaka te nzambe wana apambolaka nzambe wana yoka losambo bana na ya kotika yo te me yo
tambola la nzela boyegebe. Zala juste dans tes voies. Zala juste dans ton comportement. Nzambe wana kozala te kopambola yo. Nzambe wana kozala te kopambola biso. Soki vraiment obandaki komiyeba te, soki omimonaki ete oza na se, na poko alelo azotalisa ete oza na se te, tu as un esprit supérieur. Non, ozomona nzoto oyo différence ezosala kaka na bonzoto. Mobali aza na sexe masculin, yo oza na nzambe apesi yo madele, nzambe apesi yo sexe féminin. C'est la seule différence na constitution physique. Mais en esprit, le corps va le dire réellement dans l'homme c'est esprit. Donc l'esprit n'a pas supérieur. Il pas quand on va tu as un esprit supérieur. Et non seulement ça, tu as le pouvoir de dominer sur toutes choses. Et là, comme côté écologique là yo kaka zala na bonzambe, yo kaka yebandeli ya kotambola na bonzambe, yo kaka zala ta onoso na sena makolo na nzambe, choisir ezali la bonne part et tu ne seras jamais déçu. Si la nzambe wana pambola biso na poko na lelo. Na ima wa telema na kondima. Mama moko atelema na kondima na poko na lelo. Banana pako remercier nzambe wana po lilobane di ma pamba te. Pambola nzambe pona oyo yoki na poko na lelo. Et le l'esprit en nzambe ko conduire yo bondela. To bonde na kombo na Yesu. Bien aimé bondela. Ngana yebisa kibino nzambe wana atama kamba malamu kati na mama oyo. Au bénéficier à mon tour ya poko na lelo ko kama munokote yebisa nzambe na libina sala mwasi moko modèle mwasi moko selo motema na yo nzambe soki na bondeli makama minene sama na nzela na ngai nazala peta mosungi ya solo nazala oyo azosunga na mosala na nzambe nazala oyo azosunga na ndambu na ngai na libala na ngai na bana na ngai bondela yebisa nzambe. Alleluya. Alléluia, alléluia, alléluia.
IHP Média, la chaîne qui vous édifie.